était à Ghana Tangana, c'était fou. Oh, Azam tali boma batama bomo moni batama bomo da ka qui changer couleur pantole pasuka ninga azali fou yi azali kola nako traiter le kola neti batama boma pena o monaka o bavana na bafulu aza fou po makambu to alobaki nezala raté yo monaka yaka kolela banzalati aya kolela bapasi to monaka oloko sala qualité ya kanda wana bongo ezali ne poto boya na biso ye elongi na ye eza na forme o na clip ta na forme o na clip te aza pe na nzoto ya nzoto to ko meme na voice te pa okima omona kaza muta village ango azango amona ki pavement na eza place na ya kokota ngote yanga longola kecha longola ba sapato to mona ke elongi na clip to ko chango te poser elongi na babe elongi o visibilité ko boya so ba boya mona motongo tabo na azape bo clip so tongo tele elongi na yebo mona na ko kima pa ke beta na place mo azoki bandala omona ye omona asale mission na ba camion ba DCCT pola omona simi bakani moko boye pola lati ba chaînette moko lokola na ebite ta ba fumu na mona ba fumba ata ba chemise carré ya kitoko patola tiso mona mokoto tala ye bana ye ba ka mokoto moko kote ilumba solo ya mbiso okauka patola tisi kaka moko kama na bilmi deux couleurs noir mais comme chocolat je vais te aliko panso longi trop moucho les bâtés sur maneza et sur maneza on est belé dans la carte moko soula atia ngo ba javel po et sur niveau à tout kaka lokam tuma mela gene na bangi yebela vitesse à G yebela vitesse à G bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site Malonga Congo Suisse TV mon côté et kokani na yango donc mutu nyonso koto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc sepelisa bino elongola bino ma basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous Boulou te yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna to biaka ya ba chambre froide de thé. Vraie information c'est Congo Suisse TV. Boulou et yo ka so ya Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider, Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci, pardon le monde entier, Bozo Landabiso, massivement, vraiment, on a quatre chaînes. Toujours Kaka, Prince Kale, parfum de la presse, journaliste international, roi du Congo central, autrement dit Moran Zambébé. Merci Nankolo, Oyo, Azopé Sabiso, souffle de vie du jour au jour, moi, tout foutu la ngota, le meilleur, mais Azopé Sabiso, gratuit, gratos, il y a offert vraiment, donc, sans plus tarder, Toloba, toujours Bissou Awa, actualité, tout ébigué, musique, Nabiso, Naminito, Yo, Teresa Mabé, parce que, Rumba et Bimi, single pe bimi générique pe bimi donc toza ya donne vraiment makasi par rapport à ce pays ça rolonga stress nengeza la kaka sans plus tarder Robino Mundibu artiste musicien mboka na biso azo séjourné déjà na France place soit pas Kenya il y a quelques jours awa tout le monde peut Koffi Olomide depuis disque na toujours na marché aux abongo les gens Fally Peza na marché papa chéri après 12 ans d'absence il y a disque na yep aza déjà sur le marché mais les autres abongo na chiffre 9 dans la chiffre 9 malamor de mon orchestre très cher il y a Robino Mundibu donc papa chic o apinazana Freddy vraiment donc oza danseur maître chorégraphe donneur de danse donneur de nini tozani vraiment yende tozaza invité dans le journal de l'œuvre. Merci maman Laetitia Sangolo femme forte, maman Laetitia Sangolo malé de cœur femme forte. Merci à le patron Bruno Lubi Kambongo ya propre. Merci aussi
na grand maître John a pu sombote ainsi que merci aussi na maman Élisée Mbou na pu sombote na yo vraiment yangwana maman Élisée Mbou merci na yo pe toujours donc la patronne maman Élisée Mbou na pu sombote tout ça déjà na invité na nga oza bongo Freddy déjà yeso na monie na mona mala moko patron na ye muto asala ke ba bien au kabele ba car ya au kabele succès Robin Mundibu Freddy Mboti. Tout est bien. Tout est bien. Ah, tout est bien, ça l'a gagné. Tout est bien quand on va te. Quand on s'allie, nous on a rabattu. Alléluia, amen. Tout est bien. C'est que nous sommes biso, ça bien. C'est que mon corps. Moi, quand ça tout est bien, ça là, si le gars album, mais les cas, le tout comme la chiffre. C'est ça. Le gars, nous sommes bato na sinonoma ba église na bango te banzami malamu ba mope ba catholique zo pour biso tout est bien. Tout est bien c'est que nyonso na ngai eza bien. Na journée makambo tout ngai eza bien. Merci, je crois qu'il va nous retrouver là. On a biso moins déjà invité na ngai, il faut continuer toujours à s'abonner massivement et ça biso bien un plaisir, vraiment partager, beau commenter. Pourquoi pas ba remarque na bino bo pesa biso vraiment ça la bien. Freddy avant de tout na ba metuna oyo biso yela kio to lingana nous. Mambo tous les autres en internet s'adresser dans la bateau batala yo. Oyo concerné parler na yo, oyo concerné yo. Donc le banini parce que va te belé va se poser la question tine na yaki pour bon batindeng. Na mo na rolo baté. Na ibite so na rolo banini. Na ibite yo na rolo banini, personne n'a idée on na rolo banana mo lo na rolo. Merci toi que nega on la question parce que na moni que ba question de ça la bien mais Freddy président Robin Mundibu cette journée déjà à Paris à quelle journée? Ah oh déjà 4e journée en goyo. 4e journée déjà en goyo on a pu simboter na El Généralissime mon patron. Nous on a béni papa social, papa bolingo, papa safoutiste, aso boaka. Ali na bengi papa chic. Na bengi beso papa ndika. Papa ndika. Teti ndika na biso suka. Papa ndika zune. Mikolo ngamu na pese comme papa ndika. Beso ka teti ndika ba noso baye babandi ko lia ndika wana. Papa social, beso mbot na résidence. Pour ya azasu sumuta kinta. Résidence comme kuna. Comment ya ka boulot. Comment ya ka boulot. Baninga ba CG awa ye ake CG kuna. Te faut CG kuna pour famille za kunati. Famille za kuna komi parler ay komi ka musala. Abondo ya ka to sali musala akei biso pe tonto mono kende kuna sima to bandi ko zonga so pe lobi kuna pe nga pe Freddy Mbolongo na koma pe résidence kuna na komo ya ka bulo so pe bulo pe longo na kine komi na pe na bamboka muso to komo kende ka kuna ape to komo ya ka baturu. Bravo yo. Na PSP na komi sipe nzambe o asangisinga na yo. Vraiment. Po babi sayema to mo belé na ba 2023 au bakoti yango te moni faut tozala totondaka ye otondi mingi mpo sa ye mawa trop yango moni nazalaka nalingaka mpe na nzambe makasi mpo lelo songa yo nakoma Freddy Mbolongo boye eza mpo na ye soki ye azalaki te mbele nyonso nanga mbele na miti ombe tofai na bakitso te. Merci Freddy Mbolongo vraiment Freddy Mbolongo ba te belé ba comment traiter na ba façon belé ba comment traiter ba rankiner ba comment traiter ce qui président a eu problème yo sombi yango mbala mais avant to koma wana nanu to e bananu station soit marche ya yobe na terrain ils en nini. Ouais, marche ya yobe ezo kenango bien oyebi ke mona soka botami sika azala na toujours na ko faut pas passer dans le biberon amelaka na otita moko boye mami sefungami simandi ya komi kofanda na mbamoka bandi komeka kotia makolo konguluma ntango otelema kei mais okende bien omoni ke déjà na micho tokutaki déjà bangola toyaki tokende bakalemi toye omoni ke partout na bao tokaki décembre malgré biso tozalaki na kini te tozalaki na biso na Congo mais na Kisasa te tozalaki na mwa na este tomonaki bacoup de fil bato babengaki biso ke na bon année décembre oyo ezalaki mpena somo bato mpe babinaki yobe elekaki kendaki mpena bien mpo na biso yobe ezokende bien mpo na bino yobe ezokende bien mais namoni kaka na période peut-être na moment ya yobe namoni bolobela biso bavite parce que liboso ezalaki ke biso tobeti déjà bavi boye biso tokoti déjà boye biso déjà tande baosomba biso na baniveau ya téléchargement te biso toyaki na kopa yango me tomoni bato ebele mpe bakomi ba ADS bakomi kosomba yango moto tiki na biso yango moto boloba siko po bakomi ça c'est Freddy Mbolongo ozo comprendre yango tomoni ke po biso toza lokola mwa tokoma lokola mwa ba mito ya transport to tiel to lobe loko bato bakoma kolanda
ya moni président na omona mundu to tiki na biso to mosa ka nde musala bango ba komi to moni ke ba tutu ba eka na kopa vie ba vie ya msi to tiki siko to komi mosa musala bango ba lobela ba vie biso toujours nde musala omona ki pe to boa ke pis moko bo mona single maxi single na biso yobe ya moni to kanga de bande 2022 to côté 2020 to ke nango et ça on peut dans musala to za pena na bato ba benga so ba coup de fil surtout ngana ozo ba coup de fil partout dans le monde partout en Afrique dans un cas benga pena moi pe ba otinda nga ba vidéo na ba salange ba to sala les kapena mais Fredy Molongo yobe on est na style ni za rumba za afrobeat za nini parce que abaki ndeko moi animateur ya quartier latin abaki wana za rumba za générique te za on dirait ba afrobeat on dirait ba nini asaki pe moi moi critiquer ngo quoi ah mais oui il faut critiquer kaka te pour moni bato bazaka ba kota dana sa fulu ba mona nga bango te balinga ba tanga obima na mwa mutu pona mwe pelo mwa malunga batongo ba betité quartier latin na bongo loni betami na quartier légende le munyango te oki légende te ko felo mila yembi ba misema yembi ayembi ba misema yembi ba ilo malunga ni ba misema yembi ko felo mide déjà aza icône ayemba déjà makam yesimba me ba miselo nya malunga ba beti o ya lo bana ni mission nani ozo lo bana ilo animateur na ye animateur kombo nani ponga na yebika o tangi na montagne la montagne iza o bato bakenda ko sambela o to yebi ya ba église to ya nini montagne o to keno mata to mona na ba kinkole na ba village to ni ayeba na ba bwaka ni tangela ngana animateur ngo créer ya bwaka de la légende abwaki deuxième volume ngo iza wapi papa nga koyoka bato wana te moni musique to sala ngane mo nga Fredy Mbolongo le so mona koma koloba pona za pe moi na cope oyo ya danse na kuma na chamwa lokolo ozo comprendre nga soko na loba mabete ba tutu bakata lokola loba mabe ngai ndi na zabo na linga teke muta manke perdre nga pole longa zaki mukuwa na fulu négligé président na komina mundi bazunga pangusi nga latinga le longa na komi loba benga Fredy Mbolongo meilleur danseur international papa libulula comme papa libum na juba trophée na famille na ngai na ba jika ozo comprendre mais nga na Congo nga na za na ba voiture za deuxième voiture na ngai mais na famille na ngate na jonge pas mutu moko boye to sene collaboration lelo ozomona il faut na bogela ba flèche ko na ko lingate lelo nga na mati ba avion na famille na ngate na mati ba avion pour na musique ozomona siko na ko lingate siko ke mutu mazo sala ke lelo nga pe na futela ka palin na fanda pe magi nga na zomba na lupangu te na futela na nde bato ba loba na tana futela ka palin nde bato ba $20 ba $30 pour mete metala pe yo ovandaka ofutela to vanda pa na bino ovandaka wapi msuba za kaya usumba bote mona bar alale na bar alamu na tongo chakos na mukongo na besuye meto pona msuba dans la bulga ki Alexa mwangu ngatswa na ikola lali ba msuba tambo na besuye mena batoji lokola mutu mazo ke samba menzo na priya te mama na fa kwa muyibi akukuta pe telefone kidibo tena kiti ba yibi yango vous comprenez c'est yango na biso to sana so bato so moni mutu mazo azolo beloko biso boyebi daki to beta ba générique kangaka nyonso boyebi tosalaka boyebi ke robino mundi babeta barumba babeta ba générique tout nos ces musique mais nyonso za musique Fredy Mbolongo nyonso za musique merci na Christian Manza merci aussi na Beni toujours nde toke nango lelo esali bato pasi koyoka na ete so yoki yango pe koyoka ndeko na biso lite ya kanda ko traiter groupe na bino eza groupe ya musique te groupe ya théâtre bino tout bozalaka la bosala théâtre surtout yo grand comédien munene na kati ya groupe wana et pourtant bino na bino waba na chango bozo welani yaza mwa chango te plein chose evena pona iba pe te na chango oh lite ya kanda za mwa chango te tala video mo bakota na porte za ko sana za ko kamwa palette za ko kamwa pasi mo robino mundi boto repeta pasi to pana video to mo alongola ki mapapa simbi support na maboko omona kaza muta village ango azangu amona ki pavement na eza place na ya kokota ngote yanga longola kecha longola ba sapato lite ya kana no tangana c'était fou aza muta liboma ya bata mabomo moni bata mabomo za ka suki changer couleur pantole pasuka ndenge yi azali fou yi azali lokola nako traiter lokola neti bata maboma pena omona ko bavana na bafulu ona lite ya kanda aza zoba aza kizengi ya bakizengi po ya niveau kuto ya kobi oteme nga kuna niveau na nde niveau mona lite ya kanda wana to tanga wana aza fou po makambo to alobaki ezalaka te yo monaka yaka kolela banzala ti aya kolela bapasi to mona koloko esalaka lite ya kanda wana bongo ezali nde po toboya na biso ye elongi na ye eza na forme otie na clip te na forme otie na clip te aza mpe na nzoto ya nzoto tokomeme na voice te po akokima tomona ke elongi na clip tokotyango te po eza elongi na babe elongi o visibilité koboya so bato baboya mwana mo ntongo tia boye na azape boye clip so ntongo tele elongi na ye boye mwana wana kokima mpaka ebeta na place mo azoki tolongolaki elongi na ye na clip. Est-ce que ça y est déjà clip toi ça y est non te? To coach abina ki déjà kuna clip déjà o.
kobina ngo pesa ki pe salité to mwangi pa bina c'est pe si bato yango même l'église catholique pour beaucoup dima bo pesa batorisation mutu mwaza kizenga za fou azwaka elamba ne toza oza na valeur amunene ndengo na pala tana nzoto aka no sala ka ben politesse ndengo wana ebité so kobina ngo bina ki mabe oyo lobi pourquoi to longwa nini to mona ki abomé so clip on to longola ki to ngato meme ba voyage to moni ki lomina ye na passeport na ye ka to tala ki ti ba olandela boy e simba te est-ce que zaki te po akesenga fali pardon ndinga finga fali yango bolongolaki na clip yango ya ndo azo ba cause nyonso pe za po soki pe vous avez impoli tinga dane za bonne ba ninga ba so za impoli liboso na opusa na te pourquoi yondo za bokoza na impoli non po bonga te bana kinga semboli msana pesi no mbote po wana mabele mame nga na mwana changu na mwana debo na mwana onibutani po nga na mwana partout ngani na bote mpaka na botinga abwaka nga boye ba welelio ko mini nyonso yamba ngai nga na za bongo nga na partout mais mabele pe mame changu matete bani maintenant on oublie qu'il akanda bongate portal te akanda toyebi ka za pembeni ya ex première dame na biso mo be wana azwaka ba mbongo azaka bien voyager kinda ba voyage na pesi mbote na mama Olive mama de respect wana za mama boboto aza mama ya bolingo aza mama oyo mama éducative mama mage batutu baza pembeni mama Olive non na mona ke politesse bango te mama atika kondi mata vanda na mutaka impoli ndengo na mankaka bato kwa pisa loba maloba o eza ya salité maloba o pesa pe na nzela ti o fumo na kaza po ya mutu azana po ya mutu fo ba mema na scène pe ba ke no landela ye vous comprenez tika ba msu baza ko diembela mo mutu so ko la yaka na porte le pont na bino bo mona ka tema na bino mais leso na ka le pont na kota te o ka te ke po za leso baza ba semba te mutu mba lela pam vous comprenez na zo se dresser na ye ndenga yanga la sake politesse o mona pe nga pe na za impoli ya makasi ya retraité surtout groupe même groupe à comédie place on a na bien ça pour mettre menga dans cette émission permet la voiture na bano banda au mona ye au mona sala émission na ba camion ba DCCT pola au mona simi ba kani mo bo pola la ti ba chaînette mo bo lokola na yebi teta ba fumu na mona ba fumba ata ba chemise carré ya kitoko patola tiso mona mokoto tala ye bana ye ba ka mokoto mo kote ilumba solo ya mbiso kauka patola tisi ka mo ka mona bi mi deux couleurs noir mais comme chocolat chemise à la télé coloso mona kaki mais comment on se le comment aussi le quoi ba fonctionnaire papa fonctionnaire bolim sanga na fingi binoté mais et bima bongo yebi sanga secondaire parce que c'est aliko panso longi trop moucho na ba te sué maneza et sué maneza ngombe beleto de la ka moko sula atango ba javel po et sué niveau à to kaka lokwa mutuma mela ka gene na bangi quand tu ka bwe drink da mutu te to ke zo ba makamo yebi mambo zo lobate en plus c'est la ka tata ka chemise to za ka tox ngala ta ba biloko ni wana sola mapeka oh vous comprenez muta bongo aza mutu bongo ya makaita wana oyokango jona ya mutandengo na yoka mutu bana pana biso bongo na roza mutu sola mapeka na roza pembeni umuti na ko bina bazoza musika ko bina pesa ka mbote po abomaka indisi me na simonto tele ko tonge sola mabe solo ya mabe nda za akobima bana 5 heures kaka na chemise ne tondi mapeka solo wana mutoki mo mejone mo bimba tinenga zonga ndanga lola ka sukula ka pete lobi so la muki ya comparer ngana eta finga no petit na rythme mujinga to comment na surtout nga critiquer petit na rythme mujinga futelaka asa véhicule en plus ana lar asimba ba lar ko lega yelita sa mona biso moka lega na tefa to lela ni to lela ka pa maman président o ta to lela ka pa honorable mo to lela ka pa ba boss mo butu so lela ka te kaka ye mutu lela lela moto mona ka sere to va lela biso lela ka te ko te biki wana total guérit ça moi si bande olo ba sanga na niveau peut-être star lokola rythme mujinga danseuse nanga na peso mbote la meilleure danseuse ako kepena ko lo babulma lo bana ya lo bagi pena pa na ilte akana alo bango ta pa na biso te ba collègue na ko lo pa na yi ni biso to solo ko to mingi na ilte akana no to moni poto to moni solo yo to zozane musika mingi ezaki ko na elle ne moko bano oke solo oui bana to yeba na dorante ata parfait mo ata ba o ba te kara ya ba parola kata ya mape azana ngote ngana bimsilongo ta carton azana na kata kara te ya wana lobi yoka ya wana yebiso ke biso to beta musique pour na éducatif bango ko ba ko ko leka na ba réseaux sociaux comme na ngolo ko la mutu no so fale kana asala ba impolitesse na ye ngapene na bo na ndimi sko ke impolitesse na nga o manquer kaka président na Robino Mundibu yeba ke ngai Fredy Mbolongo na zawana pour nga ta premier fils à Mundibu da ba manquer Robino Mundibu directement na bina yo atana la lagi ponction na yo ka ko manquer mutu na benga bino papa yaka tia caméra wana
peso na moni ko boyete na jika téléphone na bani ko loba na boîte ngai na boza la leader oza la nani soko ko manquer présent na Robino Mondibu ngana oyela yo. Mais Freddy Mbolongo système où il y a ko maltraiter la danseuse na orchestre peut to quand moi trop to vivre un peu moins trop. Est-ce que les alités à kana lobi vérité ka raté ba danseuse bando bisa vie absolument kemba ka bisona de. Mais il jeune été kana mapeka solo na yipsa sali combien de monde orchestre ya ya ko to ba répéter na biso. Ya ka pense to zipi na tato 20 mingi boye. Ya ka so ayi ko le lanzala tiba pass ya ole la ka ba pass ya bande ko ya ka pe ba ka kuti yenda za bongo makambo muni na via nesu ngana loba boye po eza na ngone be preuve te obondi mate yende ngaza bolelo soki pena ke azwa pe tape baba na oluka ba azwa pe passeport ne ba sele mak baba na oluka ba lande makambo yizaki ne poto monaki akomi ko senga nde bozum sele da passeport azon to kala passeport to ne ba ta visa ko ta malunga za nkati uko na pesi mbote na president nga fali air mara wana babnambia ke papa kolutu wana za ya père na biso biso tu wana Robino Mondibu wana pena ba wario na pesi no bambote na bike ba wario baza calme bana bonga l'aise tozala donc ko mabe wana ya ngono moni kake to mona ke jeune na bana lela ka tona mboka ayaki ko lela et pas président na Robino Mondibu ke bati tu sa président babis aïe sa président fallait tirer na se ya mona ke pe président Robino Mondibu mona ki match na toujours azo fond la porte abungi talaka yo kondi maniti mona mukeso tine na makampanya ba expliquer ka pala ko bunga te mais ya bunga pour nini a vivre rapena ba milliard lixté surtout na yo se retrouver na ba makampanya ko bunga pesi yo sanga mutu neti mukolo nta jena ndengwa olongola sapato timba maboko c'est une façon ça la comédie te comédie salita ndengwa na poani biso to regretta ke pourquoi kolongola sapato na osimba sapato na maboko boko da to koma idana lupango to yambaki o kaka en plus na suko na bomona ki ndenge président tuna ki na peso whisky ya le bité tswaka po yebi ke tswaka mpe sala ke matembela bana na palais po za kana eloko te ya bi atanga combien $400 avec Christian Manza ata $20 papa abi avec besoin ata $20 papa $400 yo mona za muke ba peso $400 za muke za ba tu susu ba te belé na Congo apeza ba jeune susu ba moyem susu ba sala ba comex ba ya ba $20 après ba teka ba manga ba jom susu po ma te chimbo ka te pe mouchoir na pele so na valeur à $15 vous en prenez $400 za muke ninga tambola ki mapeka ne solo na moyo mobimba na tiako se tuwa Robino Mondibu yebisanga pena na za bongo azwa ke loko ni na malunga na pesa parfum bela pesa ki parfum mo te point na ninga ku nanga ba no accepte na valeur ndenge akoma loko na TV na pesi Pasteur John merci pasteur na ndimi lité a pété oborom na lité a pété oboxi lité a kanda ndimi yo ke olobaka ba makamo boy na oyebisanga makamo boy na ndimi yo za na raison lolonga na pesi raison omoni makambo lobaki pena peso raison yebaki ke ko collaborer na kizengi moko boya mutaza mayele te ayeba tende ba komaka te na ndimi nongo sala monde à part sala lité ya moko boya propre ya mutu pe na mona ko za na ba ranking te olobaka ba vérité ya bato te olobaka pe vérité moko boya wana ngana zwa ko loka ba ventir mena ko mona geze ya solo Pasteur John zalaka bongo zalaka nongo zana lobaka bongo ko dingo kota na ba ko kangama na bato mo baza ba oyo contaminer buzoba moko boko bosa na makambo sala. Vous comprenez? Na linga kina pese makampo banda ayaka pesa na boboto na bolingo la boluzitu. Ino so mo ne sanza poto pibila ke makambo ebele orchestre na biso. Ya on moni pene to mo ke pata impoli a manquer président Fali. Quand on moni akomi ko manquer biso boy. Ndenge pa manga ke président Fali. To finir. To finir dans la clip, to finir pe maman ba voyage Angola bandi ko lela. To boa ke les passeports. Poto la to se to bete ke pena 12. Abanda ko be nga trop. Na ko la to na ba message na ina téléphone nga. To solo la kana e ando benga auto to ko solo to na benga ando to na ngali la ngaya deni position kuna na bete na benga president wana na lo bango nzambe likolo kanga na tambula na wana sezaka ba mesha po papa ba tusu ba tumbula po ko zonga pe na parler na vandi mo na mwani papa na ngadio ma couper na mobo ya champion na vandi zo prendre na zaka na mwani yo ke na ngai to sola pe na mo voiture po za quartier na ngai na fandi na ngai ndeka po ba mise biso na quartier ba fanda te na babale pour ça na relation malunga ta kabarate mengano munga buna tambula partout na quartier makolo tu kabara na ope na kabara papa na sina kabate poani ngape bakabela ngati vous comprenez aza moto vono somo na sala na poto fina ki to betake 12 to betake 12 pour ça très impoli ta ça impoli to zwa ki da makamu to bana pese ngano moninga boy to benga naka ata ko benga pena to lela papa ndingi ni no benga praise wana ba vérité nzambe na likolo azoyoka ayoyeba pe mamuna oloba qualité akanda obenga azobenga ko to ko benga na ko ngako ngane mutu na bana ko tele ba prix pa Robino Mondibu président na Robino e musu président na Robino Mondibu na mo na praise président na ka soko mama po muni ko lela mwa mobali nti mukolo ndengwana utape mutu neza munene kilokwa kisimbi mapeka solo azoloba lobota président mutu falonga mapeka solo mo pe longi pe zo pe mo valeur président boko tseka na je
président c'est kanager ce que comme président Robino Mundibu ayebike pour yebike ngaza danseur mais orchestre na chef de rep disciplinaire ezalati na Congo danseur chef de rep disciplinaire oui biso na orchestre te pour na méritant pe pour na ça on appelle ça félicitations vous comprenez avec patron na biso na bonga yoka pe biso ba travailleur surtout so da ou men orchestre a commission da lokwa ndeko na ye soko lobi pena boye parce que le président là na comment est-ce qu'on ya yezo bawana ngaso na komo chango siko neti moi mon président yo kileta président pose habiter na sepela kana na parce que obeto na bula bana chango bino ndeko na nga chango merci ndeko na nga chango po na zako linge pe déjà na ndemo que jeune moko asala mo ba courager asala blone mo kana mais ko finga te ko ke amanga ba mo asala ko na ndenge ya ndenge ya comédie quoi mais na bete ndona za kapem poli mo manga ba tu mupanzi no so prendre so na ko me po mo ba benga pe na ba tongo mo ba benga pe ya eza ndeni ko na benga prise prise olingo ya mangate menga na benge to banda ko bete dusu pa ko me de ben poli menga na tsika ya za calme ngate chez zabo ah benga ba trois so ko na bo pe appel na ko jwa pina siko na caméra na téléphone na ba ko lakso ba appel ya ye au monde on a ba message na za so yo c'est les bola mabongo so yiba liwa be ba na Robino Mundibu pourquoi des gros azo finga yo wana zo lo ba no ba benyon so so ye barake biso to koma déjà na ba niveau lokola neti ba Michael Jackson déjà pe soko manke ngai te olobeli nga mabete oyoka na oyeba na to moteke tanga manke président nga Robino Mundibu biso tozana na ba kalemi kuna to liambisa mai na ko cha dollar na poche nga na kesa la promo na ke beta mo boulot na kesa boulot na ngai to kipa kete ma moni ke skoke a meki président pas que président Robino Mundibu dans la tante rolandele tu mutule te kan pour niveau Robino Mundibu tala niveau Robino Mundibu comme ba niveau président Fali a couper na ba président Fali tano ba président Fali ba niveau ba nango betasko machine mais Freddy Mbolongo tant le président Robino Mundibu a coopérer na Fali Elmar a topé c'est mo te place azali mais il ça ne peut pas si bamso ba lobi pesa ingratitude bamso ba pesa trahison bamso ba lobi ba kombo ebelo ba ko loba ya romona président na Robino Mundibu présent yo posaki wana ya rolobake soki il est lui azara prisonnier à mutute à cause wanaye à cause ma munionso alingi ye banda mambe musique banda mutaliboso apesa cop contrat les abongo ndeko na bango inosbi tandis que toyebi inosbi a fingama la façon tout a chrétiennement la façon tout pas bandeko ya chiffre 9 tant on ko take Fali pour parler le carabine on a boké so pas inosbi bromo komisa est-ce que Fali on se pela nango yo kinga na commissaire tant le président na yazo komisa déjà mais le président na bolanda ki mi intervient na sala kete aza libre papa il aza libre président Robino Mundibu aza libre président Robino Mundibu aza ngate ngana za travailleur ye ko société aza na droit pas ko bakelo na bengani pe batu nyonso orchestre na ko mo collaborer na mutu maza ennemi nanga to mutu nanga mo boye za ye président Robino ngani tingana na sala société ya chiffre 9 na yebi kena kena contrat ya voyage na Kalemi ezaki ya contrat ya président Robino Mundibu mais donner ngapesa na so na yo wana ngana yebi ngote ngana yebi na ngote obi ozuba dollar ko tena poche dollar pour na pesa so ngana betaki nzembo ya mutu otangi nga kombote ngana binaki na nzembo ya mutu wana to na binaki na nzembo na chiffre 9 papa ngana kotala makambo wana pona nini ngana tali na makambo ngana tali na makambo na biso ngana tali wana te soki président Robino Mundibu a lobi bongo ezali président nanga ye muta lobi po ya za président makambo no sotonga yaka na maboko na ye mais ngana yebi kina no travers na tona voyager so le ba pesinga mbongo atambo ngute pa mutu mo bengana beka ke mbongo ngute ma poche ya président Robino Mundibu atana ke babike mbongo ba pesa ke ngute pa président ke ngani po mutu ngani ngana ngawana talinga te ngana yebi ke ngute ki na chiffre ne pas président Robino Mundibu président Robino Mundibu to kene voyage taka matanga avion ayebisa makambo ate ti to beti ba conseiller ti o CDC président Robino Mundibu ayebisa loko ante so président Mundibu lobby ezali opinion na ezali ye muta lobby loko wana ezali ye mais ngawana na yebi ngote ngana yebi ki biso na ba wario tozali ki tsoko président na pe Robino Mundibu président pe Fali ba dernier moment mercredi à semaine coulée awa na répétition na biso mercredi tozaki na ba misa Falit tozaki na répétition to vanda ki to seke to meli to kaboni ki tsoko toza même est-ce que contrat Kalemi mais ngai ana kinande na za debonome wana tibana debonome to na pesino wa mbote debonome yambanga na vanda kimia poza mabele na za ba wario baza ibele na zakana ba tout le temps ndande ko kuta mbili maboko basi bele bayambanga na zaka tout na bango to sololaka oui mais soki ba yebi ke to sala mso na loko to sala ngine loko mbele so na sala ka no sala émission na awawa bilongo ma so bino ngombo sate banga ba boya
pour la mission mabele de bonhomme malgré dans un décon bon mais mabele pesa bango bako ba pe ko salati Freddy Mbolongo tokolo ba ke contrat ya Kalemi wana tellement boye ba ki vraiment te utaki wa bino monaka président bino Robino Mundebo est-ce que zaki taboya ko yebisa bino ke mutapesi yango mutapesi yango innocent msu bonga bozala na moi courage te oya ko prester parce que tant yolbi déjà que membre président na yo ezama na yote par là na habité ceux qui que avant que contrat nous pas inos bi on kende Kalemi to lingo tikala na lobby ndenge pe to yebeli ceux qui ko kende et ko zalem sur na ko kende po président ngambo na sa na société wana mais po na ko koti sango na kati ya motema na nga na kotsa na ngango te ngane na ba boye na za travailleur ya Robino Mundebo batebele balobana ke yo ndeza boye longo na okeso kende na okeso bato mema bato na poto baya ba convoquer nga pe ba sala pe ba ndenge o za pe kende ba zoka musicien pe ba convoquer ka musicien ba ya pa na nga na ba okese belé na ba message na téléphone na ba voice na lepe ba mbongo mususu na thanks na ba sape ba mbongo mususu pe na chika ba mfanto na ngai na ba parler pe na ba sape ba mbongo ba lukela nga ba ndenge tu mais tete nazali fidèle na kati ya société na nga na zawana na baka na okende poto na orchestre ya Robino Mundebo na orchestre so chiffre na photo moneli passe ngai président na Robino Mundebo za contrat ya mutu mo ba pesa ngai na ibika na tambola na vivaka na chiffre 9 wana makambo na ngai etali ngai te wana ezali président na Robino Mundebo ndenga lobaki bongo elobaki mais alobi yango jesu so alobi yango na ndete po baby sa motema ya ba wario te po baby sa po na miso président na fali président so fali elobile loko te est-ce que tous il a été à la longue séparation fali pour pendant Robino Mundebo soki bozela rango non tous il a par rapport à bozela rango pe ko yate ko tika la pe ko yate po baki Robino président Robino Mundebo alobaki ke a musique comme de ça qui baye bana fallait mazaki da fan ya fallait mais c'est comme si bino ba musicien Robino Mundebo bozana regret ya maloba au président bimisaki bozana posaka fala za pembe na bino bino bana tozana posa na ngote pour la n'importe bi ki azali grand frère mo boye asolola bien aza lokola ba msusu to yibete baza be polité vie mo ka bi ni ko respecter ba mi ba lekité président so fallait de kapa tiaka mutu na place na ye leki oza na place na yo ozo mériter yango oza boyo watia na place na yo siko to linga muto yo ayebi ko pesa batu valeur siko to bebisa na ye kana likamu eza na to bebisa na to beba na epona nini biso muto alinga biso te biso to linga ka ete biso to za bongo biso tamula na hypocrisie olingi biso to lingi yo mo président so Robino Mundebo lobi soki na moni o respect za jaloux na nga po alobaki pe me fo ka ba pe leso to mona mwana batu eza nango posa na yete mabe wana so sala peut-être ngana yebi ke président fallait a kiparane makambo mwana wana te ke yo neti mo a epona niveau wana ya président fallait na mwana eza ndenge moko te nataka na otanga kombo poani bino bombo yebi so bino botanga ba kombo bino to so pan azana ta wana te azana c'est so muto to lobela Robino na inosbi question na lobi te azana président fallait azana ta ko calculer te po ayebi ke na musique na ye eza na temps ya ko calculer te po neza bazozonga sima le mususu moni mutu mususu neti nga naza pe na lelo nazaki na pomo boye ya pomi na mona nazaki na muke na nga ya familial boye na famille na nga na pomo boye entre makamo na famille mais naza ko luka makamo boye eyelanga esala ke po ebongtisanga mo elo mo boye mais na kanela mutu naza na besoin na koma pa mutu na mais nazo mo siko na okende direct pa na ye et na mona ke na koko na kokapena ko koma te siko na luka ki kande mutu mo sela nga kaka intérêt matelanga pompo na koma wana ezalaka nango leso mo pe bo mwana leso pe no sibi wana azaki pe na besoin leso abeti ba featuring trop na ba leader mususu ebelete mais leso za na souci ba beta pe featuring na président fali ça yangwana pont o nde innocent préféré ki alle kaza pa Robino Mundebo c'est ça yangwana eza là leso zo mo ke azo zala boy tika côté mo to mo ate ba jeune pe bele ba manka président fali ba kenda toujours ba boka mabangunda mais ba opera za ka mo premier président fali ba ta pe mo na ba onte ba za ka leke na pesi mbote na vina na ti lokole vina na ti lokole mais question suka poto chité na biso ezake babi Robino Mundebo azaki déçu soit déçu parce que titre o ba beta na fali pour ba biso carré tellement ezo umela yango wana akomi dans espoir ici lié à mon cas que non akomaluka ko taquer parce que ya Gez Mawete na fallait umela ki te mbala mo ebimaki mais yende zo umela makasi est-ce que ça yango eza pona yango Robino ko la musa mo biloko mo beke a interpeller fallait ki abimiselo ko so na nga zala tena ba ki président Robino Mundebo alobaki to baza ko loba ngona c'est lo analyse ba to analyse on ba saki ya ndenge nini analyse yo sala analyse ali kambo yo okangi te omoni te oyoki te o sala analyse pourquoi ko sala analyse mo boyeka ya masumu
Freddy Mbolongo, merci. Comme la souka. Oui. Habité passage nayo. Tu vas retenir vraiment la carte orchestre chiffre 9 à quand disque. Tu vas pour savoir que rumba. Tout ça oui que tout ça l'album sur noir et blanc. Noir et blanc et fan déjà ici là. Bon plus to bora moko ba single to bora moko mo zana ka ba bloc noir et blanc. Noir et blanc c'est sila na ngotika ka ba bloc mi kemikene ndabo na nzembo nanga. Au président na Robin Mundi ba pesika na nzembo na la dédié mutu te na zoluka ba mécène bien batalara Congo pour na beke mboka o totana batalar atape na Congo banda mboka bazali te to tsaka Congo te Congo pe yango to ezo bomati Congo pe yango zo bomba bo ke ba lukote belé ba luku ba impolitesse moko boy to ko pa américain mo pe ba yo so nzembo na peti c'est ba yembi peti so pa mena yebi ke biso na Congo ba mécène ba ali batalar ba ali oza kutu sakutu nzembo o kabila mutu lupango o kabila mutu karo so kwa numéro na ngai so ngobe ngai album so no rebeza costo elo ke tseka ba featuring bon mon président so Robin Mundi buye wana kei azana ncho na France azana paye wana za France d'abord ke sala moi ba za moi dio mo boye ba sala kana star na biso Congo kalamite bo mona ka eloko ngo kokota na kati bo mona ekena ngo bien o azana beso ba dédié na album noir et blanc azapena beso ba yemba nga somba nzembo problème ya biso sola na biso bien président Robin Mundi ba sola bien o bengi kana nga Freddy Mbolongo na plus 243 89 662 90 90 plus 243 89 662 90 90 fumu edi yo yebini to sola ki baya bato bazi batebele oyo moni ke adape na besoin nzembo na ngana dédié asubengi ngana numéro wana to ko sola très à l'aise ko leka bien mais bo tenez déjà que album na noir et blanc kala mingi te eza déjà na makolo ngo za nzela toujours répéter qu'à chaque lundi mercredi vendredi na résidence la mitu to na résidence pour partout na biso na ma campagne mais na mitu o sikoyo to longo to zongi to na résidence na lemba na lemba si rep comme ce qu'on a lemba to zo bana ka comité mais zongi na lemba pour to zaka na lemba to zongi na lemba pour na mitu to bana sko ba séance na biso pour na mitu yo to za ma repomika to te fraîcheur ba kota ba kalemi to yaki miko to liana mambo ngakote kuna tout aussi autant il y a que kala mingité to bandi pe to biki na roleka susu na kopesa ba programme ndenge za mena biki match na ngope na bien ba oto balinganga na oto balinganga tina pesu no ka mbote to sala musala na biso malamu bato batika na ba polémique batika na ba loba mingi biso na présence so fali ba wario to za na biso à l'aise et que nango bien soko moni bon c'est que eza bangolwa ba on ba sa ba jewana akoti su mambo bangolwa to ko mission de sili to se mission sili nango sili nango to kata na biso na lobi kaka opana na bosa de la pesi mbote na sa rigola obeta stade de Marseille le 24 juin un mot par rapport aux artistes mboka aza star mboka obeta ne so akokeza nango bien soki ya ona lobi na pesi mbote na sanda manoka yebi mwasi oya taille mwasa acoustique wa sala ke soka lambi fufu wa lambi loko Freddy Mbolongo mwa ngetole ya munene na peso mbote na résidence siko zali na bosanité famille na matondo na bosanité papa matondo papa mama c'est la Lioni na bosanité bana chiffre 9 mobimba Chibile Hilaire Pacho Masele Fabrice Ngaba na bosanité Chibile Hilaire Franklin Kabongo yo yebi makamonde zalaka Pacho Masele boye bakaka bino to boza biso toujours musale kanga ma force ezala tout temps musale loko na biso to matoyi na biso yoka yoka na ngote bana debono mobimba oyebi kenga na mona mateteti na pe mona njili batete zalaka papa njili zalaka mama siko papa na mama baswanaki papa bengani biso to komena na changu pa mama so na ofutela waneza ya combien ko monsieur Sili pesa ka prix awa bo lobaki bokiti singa bokanga $30 ndimi na nga $30 bikoki ya pointe metala yo sikoyo bimela wapi neso panzaka matiti menga na fungula porte c'est ça na pesi ba moto to bolinganga boye ba ke yobe single maxi single no yobe yango nezali na yebi ke bozo kango zo leka nango bien ezo ke nango pena bien toujours tozaka na makambo ça ma merci pe na yo na ndenge merci vraiment ouais to sala émission na sepela pe na ba cameraman na biso Christian na Beni Christian na Beni bosala musala no malamu na mona bosala musala image pe nekenda bien ezala be bana debono mobima na pesi no bambote na sepelika na makasi ndebo yambenga bo soutenir kitoko même moral tous les ba staff no sa debono bozala bana matete bana changu mobimba Fox quoi. Merci, là c'était Freddy Mbolongo. C'était Masaranga Thomas en église catholique. Pour ngai naza mona banka en plus naza pe mona basango. Ya moni pose la gara osala neti mission na kati église basango foza ka lo ngai Freddy Mbolongo. Bozanga Freddy Mbolongo na mcho atoza espace moni mutakata koto a neso zali Masaranga Thomas.
Thomas Yoyebi Kanto Solaki, on est ensemble Maramu tous en Vitoko. Merci, là c'était Freddy Mbolongo, danseur, il y a groupe Chiffre 9, il y a Robino Mundi, Papa Chic, à Paris séjourné en France, vraiment par rapport à Freddy le Bigara, featuring déjà donc noir et blanc, bientôt là. Ils ont déjà payé trop zéland toujours parce que nous avons déjà ils ont toujours bomba yango. Merci aussi de tout à l'andibiso pardon le monde. Tu es bien aux des cartes. Tu es bien déjà dans des cartes. Si tu sali butebi que ça carna yo. Bo so bafinga ngandeni. Libumu mtepesa wi papa. Ezana bato so banda via ko sala. Tia koma na aja tata bimba suga pembe libandi bimisu ke sili. Ata moto za kana ngote. Me bundi mape mwana mbalo ata libumu ne bofinga ya nie ya po mete. Bato silo bakara ba avion. Tango ko na car bato ba zoyo. Ndenge au démarrer déjà, je crois que là on a un micro déjà. Na habité Benina Christian. Toto na biso. Benina Christian donc Freddy Mbolongo ko ta na car na yo. Donc, merci, Maman Laetitia Ngolo, femme forte, malé de cœur. Maman Laetitia Ngolo. Maman Laetitia Ngolo. Maman Laetitia Ngolo, on a pu se mbote maman. Salaka nungo salaka wana. Kina nango bien maman. Merci. Merci aussi na patron Bruno Lubi Kambongo ya propre. Merci aussi na Maman Élisée Mbou, vraiment on a pu se mbote Maman Élisée Mbou. Patron Bedachou. Patron Bedachou. Patron Bedachou. Nabi patron Bedachou be nga pété. Tout quand on ta photo. Est-ce que pour Omona il faut que na King Lova, manager King Lova, manager King Lova. Artiste sonolo la papa Libumuyo international. Na kokuta na papa Mundelete. O apesa rabato baba makambo pe er moko na ya wana na kangata photo, nsengi na photo. Ko bomba ya kozombo menga 5 photo. Na ta pose kaka na patron Bedachou. Patron Bogos. Merci, ça n'est fini aujourd'hui donc tout dans l'emballage numéro monsieur Sika. Nengezala toujours kaka vous continuez toujours que s'abonner ba remarque na bino vous a toujours la bienvenue tout dans l'emballage. Bye. Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.